Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na bino nyonso balandi ya Tindika TV, c'est moi votre humble servante. Je tiens à cage à la beauté de la presse. La presse le souci bref qui sombre et papi Kelly basalam na ngai trop. Cher internaute chez Nezaka Kamoko. Tindika TV fin qui sombre na papi Kelly. Beau zapper na binote, beau s'abonner massivement et puis beau partager dans les salles qui ngai ou bino na mais toujours on a 565 na banda pour la bino. Le lot tozali bongo na commune ya Matete. Ipa yuap na kobete la bino masolo o ezo le kana ville province ya Kinshasa et presque na Congo mobimba. Système ya ba américain na barabe. O etie le lot population na insécurité, etie le lot ba maman na insécurité donc mboka to commune na insécurité totale. Ya on a peuple ya ki ba chef ba konzi mboka ba luka mpe ko soit solution pour na bana oyo ba zozanga sa ba tukimia. Le lot ko tambola bisika nyoso zo kutaka barabe. Ba américain fait ce qui est grave na kalezala ki to ebi ke ba bana ko aller ba 2 heures. 3 heures, mais le comment même pendant la journée, bazo calé, bazo côté la batu na banda, donc insécurité et comme la ville province qui ça tous les 24 communes, bazo côté la batu bien armé en plus ceux qui bakulo na baobunda, basoda bazo wana 0 mètre bakota kati. Baozela bakulo na basilisi, basali ba trouble après, on se moni 18h et commis ne ba komi koluka bakanga ba couple bakanga ba jeune garçon donc mona mobala ko tambola société pendant 18h azala kuluna te bako kanga ye afuta amende ya 100 000 infraction ye banité tozo ko différencier te entre ba kuluna na la police parce que tozo mona bazo kende ka même mérite mais ko ba kuluna bazo kende nango yango moni population alelaki ba mama balelaki ba mama musu baza balesa ba famille na bango akola muka 5h akezwa mapa na ye akutani ne kiruwana okola telamba moko boyete ba desina drapeau États-Unis so la tiango boy as américain oh et la maman boya bara donc insécurité bazo longola batu bilamana bazo batu mutakala donc population azolela yango tozo lancer message na bakonzi ya mboka bon mais quand pe ko luka solution pour na bana oyo système kuluna oyo ekitana ya bara na ba américain oyo ba mama bazolela ba tonto bazolela alors ngana ko ba mingi te bino ko bolanza ndenge peuple aleli na micro ya tindika comme ça to ko zonga sima. Ok, tu as toujours une interview na biso, tu as kopesa biso, bonjour. Bonjour. Par rapport à makambo ya barabe na ba américain, ndenge ko seme mo trouble na ville province ya Kinshasa, ba jeune garçon ba se lancer mingi na makambo etali kaka barabe na ba américain. Yo lokola mona ya mboka. On a hémorragie et s'arrêter. Message nini au ko pesa ba konza mboka si na ba konzi ya la police parce que tozo mona M so banana bazobunda 0 mètre na la police mais la police doit intervenir. Message na yo na la police na chef ya général à la police et puis na ba konza mboka bazolanda message nini au ko komisa la bango on a système est ici là. Je fais ça so passe makasi et surtout biso ba kinois. Obotama na king, okoli na king. Mais et l'autre mot et non dans le réel donc Kaboul Amérique Barabe net par rapport net nga banana botama non na kenda Amérique te non na kenda Arabie Saoudite te ata brasa non na mona honte na fipaka na Congo parce que et arrivé que na komi arabe na komi américain na zokisa muninga na ngai congolais on est l'autre mot ça na tinate eza dinte. Par contre, la police, vous avez un phénomène arabe, Amérique. Par contre, la police, vous avez c'est un mot tout le monde, c'est Kanyama. Les Congo et Bébaka. Kanyama, il y a une opération de coffre. Vous ne savez pas, Makambo et Saraka est sous-souté. Mais les Kanyama permis, Makambo et Songi pipi, qui est collé à Makambo Kanyama. Par contre, la police, il faut trouver une solution à Makambo. Il y a une normalité. Pour la police congolaise, c'est télémi. Makambo ici. Ou arabe, ou Amérique. Et si li vous avez sauté, et ça ni manque à misala. Bah jeune bah na misala au salate, jeune à l'ali à la mouki on reçoit à na butu fona sur lichette. Fona kende na bumisa muninga na après bituma to koiba. To kosimba bambongo to kosoba téléphone ba tous les bien malaki. Et ça bien té photo tika to ba jeune tande to ba jeune ba mai na makile sala. To on a force sur le kambongo. Photo Lukambongo, tota ba venir na biso ya lobby na biso to kozala ndenge. Est-ce que lobby ngo ozaka arabe? Lobby ngo ozaka américain? To so bota bala bazokola.
tokende wapi ali oyo tokende ti omwa mokomsu guerre mo boye na Congo ya guerre à la police mais guerre civile biso na biso bacivile tokomoboma mapapa ni elo mo esanga nango ntina baarabe na bamefi bango baarabe na baaméricain bavanda na bango à l'aise na bapays na bango bayebi makambo oyo te mais biso euteli wapi bakonzi ya la police bazana so basi solution makambo emoi de mosili esili nango district yango oyo ta bamakambo esala nde kitiaku mongo boyokana te ngilima mongo boyokana te lokoko kunda boyokana te bateke singa boyokana te mais bosaka esika moko boyelani so polandi makambo bawela esanga yango ntina bawelaki telefone bawelaki mwasi oyo asalaki boye eza ta na ntina moko te makambo azosala ntina ya te donc conseil na nga kaka toza bajeune toluka misala oyo nyonso tosala oya badistraction arabe amérique nyonso oya badistraction totika yango. Ok, message nini ozolanda te na bakonzi ya mboka nani bakoki kotya mesure nini mpo système oyo esila? Bon, mesure nga nakoki koloba nakoloba yango na tv te oso nalobi yango esone bien te koleka nyama tia opération likofi no mombo mona makambo esalama bafamille elela boye na boye jamais nga mpe nakoki koajoute esu maloba likolo eloko wana te. La police aza mokonzi ya mboka ye nde moto ayebi kotrouve solution nyonso oyo nyonso koleka po la police mesure nyonso ozwa yango wana esala conseil na nga kaka yango wana. Merci beaucoup. Tozokoba toujours kaka na baladeur na biso. Ok, tozokoba toujours wana na interview na biso tozotuna toujours bana mboka. Papa bonjour. Bonjour maman. Papa, na tuna yo neti système ebi ba système bazo benga barabe na ba américain. Oui, to yoki yango ndenge bazolo bela yango. Ok, papa, lokola mwana mboka par rapport ya makambo ya barabe na ba américain oyo guerre civile ekomi bana na bana donc mwana ya koto akokota koto te mama ya koto akoleka taza mama ya koto na taza na mapa na mutu faut ba menacer ye faut ba beta ye alors pona yo lokola mwana mboka ozoluka message nini okoko pesa na bakonzi ya mboka? Oui, maman merci beaucoup pour na kopesa nga maloba pona koloba na oyo etali insécurité oyo tokomi na yango toza awa par exemple awa na matete tozomona bana moko bazali okomona mwana ya mongo akoki kokoma na kinsaku te kinsaku pe mwana kinsaku akokoma kona tende tulobi na membana moko na ye na bango awa kokoma na ngai awa pona bana wana bakita bamoni bana ngambo kuna moyen bakita ezalaki te donc insécurité ekomi makasi. Message oyo biso tokoki kopesa bakonzi ya mboka eza yake batalela biso likambo oyo, c'est-à-dire quoi bango moko baya batala baluka sécurité lolenge keno bato bavanda bien na sens ya keno bango soki baluki ata basoda bakartier net lobby na kiseso na yoki nga moko nakendaki pe place wana namoni nini namoni bana moko baye bakoti na ndako papa moko papa alaza pasteur un certain samedi akei na église akei kote ya mais bana wana bazongi na ndako makambo basali biloko nyonso ya ndako baramporte donc makambo wana vraiment eza bien te yango tozosenga na bakonzi ya mboka basoutenir biso baluka moyen ya koya kotala biso makambo oyo mpona kosilisa vraiment insécurité oyo tokomi na yango. Ok, message nini mpe lisusu kopesa na général à la police parce que tozomona ntango bakulu na babundaka la police azalaka 0 mètre wana ma intervenir. tozopesa mpe message na bakonzi ya la police parce que bapolisier soki bawumeli place wana ekosala lokola bakomi baninga na bango, c'est-à-dire ata soki mwana asali likambo moyen bakanga ye eza te omoni ke makambo wana nde ezokomisa insécurité makasi yango tozosenga na bakonzi ya la police basala boye bainstaure système moko babanda kolongola bapolisier soki bamonike bapolisier bawumeli balongoli bango bisika wana bazongisi ya sika mpona kokarde kaka sécurité bisika wana. Ok, merci beaucoup papa. Merci maman. Tozokoba toujours wana na baladeur na biso. Ok, tozali bongo na moko ya ba parlement de buna na matete awa ya kolobela biso pe par rapport ya makambo ya insécurité ezoleka na komina matete ya bana oyo barabe na baaméricain. Bonjour. Bonjour ndeko journaliste, bonjour na bato pe bazwika kolanda biso na etabelike et puis na pesi mbote na ba au cadre na biso ya conseil de pêche et puis toujours aligné toujours derrière chef de l'État fait cette sécurité comme Ok.
Bon président toleki toyeba lokola na titre matete eza pe moko ya bato batiaka mwa tumi na kumi matete okoki koloba nini kotala système oyo ya bana oyo barabe américain ezozangisa bamama kimi ezozangisa bato kimi sécurité ekoti vraiment na commune ya matete bazokotela bato lokola moko ya bana matete neti bana matete mesure nini oyo bakonzi ya mboka bakoki kotia mpo makambo oyo esila parce que ndenge makambo ezokendele boye ekoki mpe koya kokoma guerre civile donc yo lokola mwana ya mboka message nini okomemela chef mesure nini mpe bakoki kotia mpona insécurité ndenge obeti lisolo ya komona je crois eza kaka matete mpo lobi tomonaki yango mpa bana uniforme po bakende kosala examen d'état école intel na école intel basalaki babiloko wana mais biso na mateta je crois tozotika te mpona kosensibiliser je crois tosali conférence à Bakuluna organisation elobelaki makambo ya kuluna ndenge nini bagene il faut basangana po batika makambo wana moko ya bakadre na biso mpe ya parti ya banza mona nini asangisaki même voir bakartier atalisa bango na place oyo basimba machete kanda oyo baza na yango entre les deux quartiers bazokana te tozwa kanda wana totalisa yango na Rwanda mpo kimia ekota na Congo tozolemba te l'état congolais mpe eza devoir na ye fo asala et en premier tozosenga mpe na baautorité ya bacommune babourgmestre bacommanda oyo bazogere bacommune basala mosala ndenge elongo bani eloko moko biso tozodeplere nango eza nini eza komona komanda moko ya siati ya la police na place oyo bakangi kuluna moni oyo ayebi bien na identité ya palin na kombo bakangi yake place moko boyo omona 2-3 jours abimi place ezosala mwa pasi yango wana mais tozosenga na l'état congolais et en commençant par le numéro 1 ya la police vraiment surtout côté ya bakomanda ya basociati fo abeta sete concernant makambo bakuluna baza bato bazoyede biso peuple congolais et ne eloko napesi exemple oyo okadre na biso ya parti ya banza asalaki asangisi le deux quartiers pour kimia ekota mais le même jour oyo baosangisa le deux quartiers pour kimia ekota tomonaki jipe ya la police eyaki na ndenge moko ya mabe na kati ake bakanga bana mais heureusement okadre amika koexplike importance ya place oyo tozalaki wana ezalaki ke pena kimia ekota bana tout ya quartier Mongo ya quartier Mandina ya quartier Baumbu ya quartier Banunu ya bakartier nyonso ya matete baza na kimia sika wa ndenge tokoloba likambo ya rakini ya bakartier eza pena lisusu te mais nalobi te ke kuluna esi na matete mais tozocontinue toujours na kosala effort etake banatiki ya matete etake bato balingaka pe na matete ezala mpo lobi makambo wana esi repite lisusu. Ok, président de la fin na eza nini conseil gratuit ezali l'état aza na part ofa asala concernant makambo ya kuluna biso mpe bapoliticien toza na part ofa tosala biso bapoliticien tozosala part na biso etake politique tozomettre effort ya kosangisa bakuluna batika kimia mais l'état mpe aza na part oyo akosala koleka biso makasi à la différence na gestion ya régime na biso en époque ya ndeko sénateur en vie ntango amonaki to ya kuluna emati ye apreferaki kanyama apreferaki baboma bakongolais ya bout portant le président Félix eloko asali concernant mamba kuluna eza tellement makasi tomoni makasi te président omoni teke makambo oyo bakuluna ndenge kanya masalaki ezalaki mwa bien parce que silaki malgré tout ndenge ozoloba na bayoka te obaluka mesure wana ezalaki mpe mabe te quand même obosana te droit de l'homme eyaka moto akoki kozala mabe akoki kozala ndoki mais soki ozwi ligne ya kotire en bout portant droit de l'homme ekoya donc droit de l'homme ekoya en époque ya ndeko kanyama tant asalaki eloko wana obiki alekaki à la barre pour défendre le droit de l'homme etunaki mais ce que le président Félix a fait c'est très efficace ya kozwa moto aza kuluna batindi ye na kanya makasi batindi ye na nini na kanya makasi esi biso tokanisaki eza opération lipofide mais moto azalaki inutile na société akoma utile eza eloko oyo il faut bakongolais tosaisir yango ndenge moko nde mokonzi ya mboka asalaki opermettre biso kongo avancer po soki lelo tolobi tosala ndenge gestion ya bato bagere Congo pendant 18 ans mais gestion yeba lobi tokozala ba problème malgré kanyama na kasi c'est mais bazo Philippe tout monde dit kanyama na kasi c'est déjà exploit ko bazo kende lisusu te c'est multiplier lisusu comme dangereux makasi wana photo ça lisusu appel dans l'état congolais ba continuer encore kozwa bongo ba mema pomoni masango ya oba bande on a biso bazaki ba evre kuluna oba kusela biso l'autre jour yango na priya si masango bukanga l'autre bango bazo sala yango donc toujours lancer appel dans l'état congolais na ba cadre ya la police na ba cadre FARDC ba ndeko na biso balobi soki mwana aza kuluna okoki bwaka ete
ceux qui tuent à Koulouna na drogue bombée mati ils a sacrifice ya bateau ba gérer Congo pendant 18 ans de gestion. Na 18 ans de Kabila a passé quitter faut Koulouna ici. Na 18 ans de Kabila a sacrifié qui jeunesse. Tant aux jeunesse batangi au félé tenir président Félix a pris gratuité d'enseignement. Pour mon conseiller beaucoup tant wayo sommet de l'état l'obité. Donc la sacrifice ya jeunesse ezala ki to pesa ta bana article 43 buku likunzi mboka bana batanga kila chef. Vous comprenez? Ba bilo wana to à l'époque ezaki te ngomoni tout ya criminalité za likolo. Mais tout lancer à peine à l'état congolais, bazon encore pour te comprendre que banango bazaka ka ba kena kanya makasese, ba ça il a biso masango bukangalo to fotolia. Merci bien mon ministère intérieur et Pessameli na bino. Toujours à idée fait tout à tout à la tout babi gazali solution en tout cas il y a encore l'homme de l'guerre. Est-ce que à Kokosi ça y a monté nous na o bâtissa mina Congo partout mais l'engé ça ko bâtir ba lumière publique mais bazo ni ba boma yango ko basa la ça tout crime na bango. Il aura liboso ta moyen le rôle la ministre préoccupation na liboso vendre na Koulouna. Alors baki a mettre tout en marche pour Koulouna ici. Crime au to bengi Koulouna ezai loko yo na rôle ba ezai loko yo biso tout ba congolais tous à mal à l'aise dans Osama. Tout le monde attend ba sala ka ba bitumba na bango. Ba ibaka ba piaka ba taka ba tout mal à l'aise mais nazo singa pe na ministre intérieur maître Peter Kazadi à mettre des forts ndenya lo baki pour occupation na trop za na makambo ya Koulouna pour pena kinya ikota na bidi profil. Merci bien mon koboto kolanda mon amboka ndenge alobi ya rien à commenter et y a rien à ajouter. C'est na bino bo s'abonner massivement et puis bo partager émission pour yebana kokomela basusu ngana bino tokutani bongo balance. Mon amboka tomoni wa watu na kumina matete ngeki tout non moi mituna par rapport ba crime ou ezo sala ma insécurité comme na mboka ya Congo tout donc toutes les provinces bazana makambu ya barab na ba américain au bano ba komi ko sala moi na venu ko kokota venu oté maman ya venu ko kokota maman na ba maman mikolo ko beta donc insécurité comme na ville province ya Kinshasa makasi surtout na commune ya matete le ko la mona matete moko ya bana ya matete conseil nini okoki ko pesa na ba jeune o parce que la jeunesse mboka na ya venir ya mboka c'est même mboka jeunesse le côté la jeunesse ezobe baboy yo selon yo conseil nini okoki ko pesa na bana on pe na ba kondia l'état parce que ta ba sali bongo batili bona prison ba bimaka quand il menaka c'est besoin ki moi makambo ya bien et ça qui moi ko diminuer mais lelo ezongi le susco leka kutu ndenge zali alors pour na yo mesure nini oyo lingi chef de l'état pe message zo commissaire la bango. Bon, madame la journaliste, on a que en tout cas, Koulouna ndenge zongi, to éviter so bazon sera général Kanyama. Pour général Kanyama tangwa yaki abanda ko boma, to mona ke to ya Koulouna dimina qui vraiment na ville province à Kinshasa. Et tout le monde même dernièrement policier wa otako beta Koulouna moko massage na makolo na Mumbele si je ne me trompe pas. Tout le monde ndenge Koulouna babanda ko banga banda sala suma monanati. Mais les lotos à Koulouna, en tout cas, tous les communes, là. Tout le monde qui a ça, la lumière publique. Mais Koulouna, il y a des lumière. Il y a des policiers qui sont 23h, 6h. Écoutons, au niveau de Koulouna, on a policier. Policier. Ata policier dans arme mais pour nous nazo banga te donc pour na bana matete ngaza mona elemba mais nzela wana en tout cas bana matete bazo sala ba dégâts trop on dernièrement ba tout ko boma ndeko moko na coin ya pont wana là c'est talamina nini hôtel moko munene za wana les barons ba boma ki mona moya matete na bana lemba pour nini bana matete bakenda ko affronter bana lemba tina na lemba allez tant ba yeso affrontement ne salami la police avec une retard mutu akufi mais autre ba lelo pourquoi Koulouna vraiment eye pote bebisa image à Congo bazo ke la batuma wate même moi na moi si même maman mobimba taka ba maman so bimba ba 4h 5h pour pas que je mapa mais ba maman bon ba okuta na ba dégâts na trop bana Koulouna ba boto ba ngona ba saki na ba mbongo na pani na sani ma peke donc Koulouna vraiment na Congo on a ba jeune
conscience vraiment tozonga conscience ya bomoto toluka misala toluka makambo mosusu ya kosala ya malamu e tomona kutu me bana basalaki exeta bana balati bauniforme me bazobamba na mabanga bazolanda wanini baanglais baaméricain pardon baaméricain na baarabe oyo tokomaki ekiri oza congolais me opesi kombo ekiri na yo lokola ya mundele ube ya bato moko boye mpo osalaka makambo donc ntango baba baarabe déjà tomonaka baarabe makambo basalaka bakamikaze bayokala bato mawa te ça veut dire bakomi mpe na baesprit ya baarabe oyo mpe aza américain moni nde biso états-unis aza plus fort na monde biso mpe tokomaka plus fort awa na matete conseil gratuit na bagene en tout cas tozwi chef ya sika vpm ya intérieur ozali Peter Kazadi alobelaki yango na discours na ye première chose oyo alobaki ya kocombattre na Congo eza kaka kuluna to insécurité eza makasi na ville province ya Kinshasa mais akuluna nde moto eze mpesi kodéranger bamama bapapa bagene surtout biso bagene bo bamoni okatisaka nzela no bandi kiyimbi okota matete makolo solataki bien okotika biloko meme ya nzoto balongola bato bien bilamba na nzela olati kechino abie balongoli yo pantalon abie balongoli mpo kaka yakende ateka donc wana ekomibe na moyibi donc yango nasengi kaka na bagene conscience botika makambo wana eza mabe okotala bit oyo ekuluna ezoyela mingi eza par rapport omoni jeune garçon ma babomi nyau bazwi makila ya nyau ya bomoi basangisi yango na agene batia yango na moto echauffe bameli surtout moto asala bongo akokoma ndenge message naopesa na bakonzi ya mboka po ti lelo général kasongo aza en fonction asala vraiment mosala ke ekuluna oyo esila banini bamajor bacapitaine oyo baza na basusi to baza mpe na badistrict batika cop so bakangi mwana kuluna bayebi ke aza kuluna baparent ne baye botie montant mo boso bapesi mbongo bolibere bango yango ezobebisa mpe po ani te motu ayo bokangi na infraction asibir infraction nana ntina sukaki cop ekoti trop en tout cas nani général en tout cas nasengi na yo tia mpenza sérieux côté wana en plus bapolicier so bamesani na esika bacreye côté wana nyonso bami na bango bakomi bacamarade ya bacivile ata civile asali mabe lokola ayebika nakendaka na ndako na bango tosololaka bien omona kolinga soigner eza yango te mibeko babi camarade ya loi azalaka te mibeko eza likolo ya bato nyonso il faut mibeko esala mosala en tout cas général kasongo ozongela mosala no comme il faut Kinshasa eza na besoin to vivre ata pasi oyo toza nango mais tozala quand même calme kimia tozoleka mutu nazoka otoluka mwa mbongo ne akende nango na ndako akutani na bakulu na babotoli mabe yango wana nakoloba na VPMP ya intérieur maître Peter Kazadi toyebi ke oza avocat moto ya mibeko oyebi ndenge mibeko ezalaka en tout cas côté wana bobeta sete tolingi sukulu na vraiment la ville province ya Kinshasa te tolingi benda tozala bien insécurité wana bo arrêter yango message nanga ezalaki yango wana ok mot de la fin za te yango wana kana nazalaki nango mposa koloba